léopard. Yasolo était bon sur le Congo, Motonoso, Abotamaka, Kokate. Yasolo était Mikolo Noso, on apprend, chaque jour, on apprend, on Noso, Mokili, Ezali Kosalama. Namokili Yasolo, Bandekoma, na Sonekolo Congo, Bosoto, Pesabino, Losako, Omokabino, na Congo ya Zambia, Pungutolendo. Na Congo ya divinité, la Bissonyoso. Oyo bakoko na biso bebaki bokasi na nzambe tika topesa makumu epai ya nzambe ya Pungutolendo, epai ya Mvuluzi Kimbangu ya Ntungunwa, epai ya Mama Kipa Vitandona, epai ya bakoko na biso oyo bebaki mokasi ya nzambe ya solo te bandeko bozalaki ya kobunga mingi na kati na biso bazalaki ya kobunga boyebaki monene na nzambe te nini aza kosala na kati na mabele kolo Kongo paradis. Congo paradis oyo nzambe ya Pungutolendo akela bikelamu nyonso e atika yango na mabele kolo Kongo ezali azati bana somi ekolo Kongo bonanaka malamu po ete na ntango oyo ntango tokoloba ke ntango efwenyi ya solo ke esengela biso toyelaka bino oyo baza kobombela bino. C'est la seule et l'unique chaîne où il y a la vérité cachée. Est-ce que vous voyez que les hommes sont dans le pouvoir? Vous savez que pouvoir, où il y a beau laki, où il y a nango, vous voyez que arrivé à pape, il y a dernièrement awa, na kati na mabele Congo, aya ko zoom c'est la pouvoir. Vous voyez que mais nous allons apprendre bino. Bazongi c'est la bino pouvoir. Balongo la bino na kati l'esclavagisme. Bazalaka sous na contrôle na binoté. Bazalaka sous na contrôle na bisoté. Mais biso moko to yebite ke bazalaka sous na contrôle na bisoté et zalo ko la sous na tabino ke bakanga na singa, balongo le singa ye bakane ka tourner kakawana. On a une hégémonie, fait hégémonie occidentale. Fait hégémonie, et c'est qui lié. Na problème où il y a Bino, Congo, Ntadi, Congo dans Totila. Bino, Congo. Donc vous évitez. Vous allez toujours dans Singa. Mais na kati na bino Singa, mais vous toujours attaché à la valeur où il y a Bango qui était. Il y a quelqu'un na biloko bakelaki. Et là, on va créer la religion. Et là, on va créer la démocratie. Et là, on va créer la politique. Yo kangami na yango. Nsoko atezali eloko ya Satan. Satan ya bomba na sima wana. Ayaki ko libérer bina le bité mongambo na boy. Atana kiti na ngai ya koka na kokoma kuna. Na kende na libérer bango. Aye a libérer bino. Donc c'est-à-dire que baza sur un contrôle la bisoté spirituellement. Bayaki pena physiquement koloba yango. Wana de zamba de belingana de la bino yango tout de suite là. Papa, maman yebaka yango. Et bango nyonso bayebi. Bango nyonso tous les occidentaux des barbares. Bayebi likambo na kolobela bino. Que bato wana tokoki kocontrôler bango te na viseur na bango tozalaka lisusu te. Na biso moko toyebi te tozala na bango mpo na nini po ete bato bino boza kotia elikia na kati na mabele kolo Kongo ko bakonzi. Bato wana bayaki nde na eloko ya bamagie. Ya bailluminati, ya bafrançon, ya basirene. Oyo basimbi sirene azoboya kokende. Encore sur ma belle école Congo. Alors pour votre information, Félix sera bientôt vomi par Congo, par Mama Congo, vomi. Pour être qui est le Koufa, Mbambani, et le Koufa, Félix Chilobo, qu'est-ce qu'il y a encore avec tes gens?
mais yebaka nzambe oyo mokili nzambe tata nzambe ya mpungu tolendo okokima mbala mosusu okobosana na caleçon keba Félix, je t'apprends aujourd'hui keba oya kobosana na caleçon keba Tshilombo na avertir yo bandeko tout autour ya Tshilombo boyebisa ye makambo naza koloba ezali dernier avertissement Tshilombo oyo meki oyebi oyo meki kosanga na yebi te mais bisika nalobela yo oyo boza komeka kosala ekosimba lisusu te c'est fini bo baza kokanisaka te Tshilombo alobaki ke eloko ya kozwa na Kongo eza su te ese kufa nango ebongo ye mbamba nango nini osi ozwaki oyo nyonso esengeli mama Kongo apesa yo apesa bonheur ozalaki moto akohonore na mokili azalaki te ozalaki moto bayebanaki ezalaki ka ndenge wana ozalaki na moto bakwitikwiti Kongo ekomi so moto preuve mokili nyonso mona Tshilombo, bon, les gars qui traînaient ici, c'est celui-là non, mon client pour ya. Belgique, Belgique, n'a pas quoi, Belgique, n'a pas gère Belgique, n'a pas maman, n'a pas tata, n'a pas lutter par lui. Bandima quitté. Dans la niveau au communant. Et bon, on ticate, et on a un caca, on tingama. Et Tshilombo, Tshilombo keba. Alors, très cher na Congo, Bantu, pardon. Na Congo, Bantu, Boyo, Kangana, Bokebi, Josso, parce que l'air est grave. L'air est grave aujourd'hui. On le va au Nyonso, Basaraki, Nyonso, Bako Saraki, ba distraire Bisso, qui va continuer toujours. Hégémonie na bango si là, la puissance suscitée. Bazo profiter de la naïveté na Bisso. Na ignorance na biso baza ko profiter na ngwa tete ba yebi na te to profiter ba yebi na te to yiba ba yebi na to yiba mais na prendre bino ba na droit soit loko moko na biso te. Réveillez-vous, c'est fini pour Tshilombo. On va dire Tshilombo, ne perdez pas votre temps, cherchez autre chose à faire. Eux qui croient aux élections, arrêtez, ne perdez pas votre temps. Les élections, Bobo Sanayango. Bokinga malade. Bobo Sana, besoin qu'on le voit comme il y a des élections. Au hasard amateur, Yoka, Ayoka. Ce qu'on veut, Yoka, tu le tembe, continuez. Nous allons à Yasoloka. Continuez. Okoyeba. Alors, mes chers amis, bandeko, nzokate bango ba yebi mais bazo distraire biso, ba distraire bino na élection. L'élection va nous distraire bino pour être mort na kati na bino à éviter. Voilà, bazo pour les occidentaux, bazo pour préparer autre chose. De l'autre côté, on va organiser kaoba tété. Moko yelegi boye miel auto tika wonenge nini. Il faut TikTok tika ngote ba c'est fini. Arrêtez sortez baboui. Sortez, baboui. Voilà comment on va courir. Mindele va comme courir. Bon, il faut tout tirer bien. On a Mindele va comme courir sur le champ de bataille. D'où vient ce blanc-là? Donc, tiens, le bilan de taille de l'eau, yoka yango, nyonso oyo, Mindele va comme courir bimakuna, basaraki caché, bateni, basaraki caché dans ma casque, nzokate. Il y a beaucoup de blancs là-dedans qui sont dans cette guerre. Aux Japonais, dans la carte, dans l'Est pays. Mais la stratégie, nous allons jouer là-haut. Tout expliquer bien dans mon moulaï. Oyo, na kalisi na moment oyo, moment moki mobimba, et ça veut dire qu'on y en a. Alors, ba occidentaux bateau nyonso baza na sima masolo surtout les multinationales pour la bango keka ba intérêt qui compte. Ils n'ont plus besoin d'autre chose que barotika mona ndenge nini. Non, comment on va laisser ça, ça n'a pas encore fini, on n'a pas encore fini dans ma carte de l'eau on va y dire non il fallait qu'on quitte encore na profondeur encore il y a grave ça kuna il mais trop tika mona ndenge nini. Alors il regrette maintenant qu'est-ce qu'il doit faire. Mais volonté divine et l'objet arrêté. Il est temps de quitter, il est temps de dégager. Mais sinon, bango, bandimité qui est cause la possible.
et bazo travailler sur la ndenge na bango parce que dans le monde na bango société secrète na bango et lobby non c'est fini. Ba société secrète na bango oya putu ba lobby bango non fini quitter. Ba non ils sont allés non fini. Il y a pas autre chose à faire, croyez-moi mes chers amis que et si yo bena Congo lamuka kolanda yo kanga bien bena Congo ça ndeko na yo oyo azali militaire oyo aza policier oyo azali officier supérieur militaire oyo azali fonctionnaire oyo azali étudiant yebisa ke bato wana nyonso boza komona oyo bazala bandako oyo bazala bachâteau oyo banyokola bino oyo bazala kati na politique oyo bazala kati na religion yebisa ke baza lisusu na pouvoir sur bino te baza lisusu na pouvoir sur bino te. Pourquoi? Parce que bato wana nyonso bazalaki na nsima bapare na bango oyo bazalaki na hégémonie occidentale. Hégémonie wana esili nani asilisi hégémonie wana? Le Congo chez toi tata oyo yo tata nzambe ya mpongo mvuluzi kimbangu ya tongolwa mama kipavita ndona bankoko ya biso bozwango serie bana mama Congo balobi c'est fini bokomona ce qui va se passer au Congo et ça va nulle part ailleurs dans le monde et ça va na mokili moko te andiminga te aya théâtre na bango basiraka tika mais nous organise oui il y a des élections ok continuez votre chemin personne ne vous interdire et c'est quand vous êtes permis hein vous avez le droit personne vous interdit payer ça bino pouvoir oya bino et ça bino bon mais oya nzambe mukolo Congo oya kamusaka mokili mobimba mais biloko eubimaka na Congo eutaka wapi bamimiri wana euta wapi mokolo nango oyo atya yango moto alona yango aza te moto oyo atya yango alobi c'est fini arrêtez. Voilà, je pense que vous avez bien compris et il est temps que bino na Congo tant que koki boyebela bapaya nyonso oyo baye kokosa bino na kati mabele Congo barbare bamenteur bacriminel oyo nyonso bayaki na pillage na kati na mabele Congo basuki c'est fini. Alors yonde yo esengeli na yonde oyeba yebisa voisin na yo yebisa ndeko na yo benga na téléphone video sa moke tindela ye yebisa ke te makambo bayelaki biso mayele na bango esili me biso toyebaki te voilà balobi biso ke mayele na bango makambo na bango nyonso na bango soloka na bango esili na Congo ekokoka lisusu kosimba te bachef na bango spirituel bayebi makambo oyo nazolobela bino yango ngala yebaki yango te ya une heure du temps nazalaki nango te nayebaki yango te mais mvuluzi abisi ngana lobela bino yango mvuluzi alobi inspire ngana lobela bango eye lobela bango ke esili oyo oza komona eza konimisa mokili olanda baimage benga bandeko nyonso benga bandeko na yo yebisa bango boya bakota bayoka na molai oyo eza koleka eza kokamusa mokili bitumba ebandi bitumba nyonso eza koningana destination nango ebandaki na Ukraine nalobelaka bino narepetaka tout le temps botangi na bavise na baélectroviseur bomoni Ukraine kuna moto akopela bomoni ya miniature Congo eza kuna Congo ebandi kosala nini ebandi kopusana na Congo bokinga ebandi kopusana na Congo oyo bokovivre na Congo oyo eza koleka na Israel bomoni wana eza moke oyo eza koleka na Iran eza moke oyo eza koleka ke lelo baforce nyonso eye balobi c'est fini vous les Américains dégage ndeko yebi te yebisa ndeko landa benda ndeko boyoka yango en vidéo en live oyo tozopesa bino lelo bokokamwa ke mokili okomi boye bazokosa bino lobela moto ya tembe walinga kondima te benge loba landa nanu
Kata tout de suite là, et toujours zonge là. Alors, benga ba ndeko nyonso, levé la bango pendant 10 minutes, ba ya ba landa bango moko, yo zarate de reporter na bango moko ba landa ba comprendre, ya solo ke, ba te ba kosa ki biso, bo ba nyoko la ki biso, pouvoir na bango sur biso, abu o, pia, lelo, okoye bango, okolo bango, na ndoto na yo. Allez, matondo na ba like na bino, matondo na ba j'aime na bino, matondo na ba cœur na bino, matondo na ba vos abonnés sur notre chaîne. Vous avez fait un bon choix d'être abonné sur notre chaîne. Bravo, bravo. Et à tout de suite là, restez là, on est là. Merci à tout de suite.